Bienvenue là-bas, la union surtout à lobby. Passage obligé de Makam. S'abonner. Kota na chaîne la Makia TV. Alors, union surtout qui te connaît les Ganapuna. Bana Braza, Bana Kini, partout dans le monde entier. Balobi s'abonner massivement. Hein? Quelle chaîne wana? Balobi Makia TV. Makia TV. Makia TV. Yom Toga Star. Wa artiste ya Simanda. Oh, les ratés. Passage obligé pour na kofongola lumière na mutunyo surtout. To suki kana ba comédien te. Toza partout. Oza la pasteur. Wana événement zo sala. Wana posa ba lobela ngo to ba leksango na TV, to ba leksango na ba réseaux sociaux, toza wana pona mutunyo surtout. So kana posa na biso benga kana ba ndo eza na bonde kona. Toza musala. Oh, nga ya décoration que gens veut artiste. Les gars la TV basa la commentaire et que les gars te commentassent. Balobi ke yo moto le la kaya trop on a comédien pour ça comédien ndabuté. Hein? Chaîne ça moko Makia TV. Toi na posa na bino ba artiste comédien, ba musicien, ba danseur, ba toi publicité bino ba tunga ba sela bino ba publicité. Boya ebele Makia TV ça wana pona ko corriger. Taka biso ba toka ba papa libakunga moko lomane ma porte peki aba seigneur des œuvres na za wana na Makia TV. Ah, Sa Majesté, merci pour la chaîne. Oh, Balobi, Makia TV Makambo. Makia TV Makambo. Oh, les lagues à trop. Hein? C'est qui comédien balabala. C'est comme balabala. Yaka na Makia TV. Oh, mon a vrai chéri. Oh, va passer. Yo, mon émission, moi, ya pauvre. Et Zala, mais Zala, t'es. Oh, tu vas rater ton lobby. Oh, tu finis. Cette fois-ci, Brazzaville paie. Et puis, na Makambo. Balobi paie. C'est une excellence pour le logo pas na Makambo. Donc, à fond, il va compter pour la musique surtout. Artistes, comédiens, musiciens, danseurs. Boya qui est belé, pasteur. Boya qui est belé, qui ça qui toko makasi. Talakaka, monakaka, teveni makana. Ah, y'a boisa kana Makia TV. Makia TV. Chilon. Makia TV. Ngongwe. Na Makia TV. Voisin la ligne ça. Back to my people. The place of Ndongo. Artiste indépendant TV. So TV tu vas y l'autre. Merci beaucoup. Génération président Obama, mais président Obama. Génération président Obama. Oh, ça petit dans la fâche. Allez, Kaneti. Bonjour, nos téléspectateurs. Nous sommes dans la émission Passage obligé. Toujours tous les Sabino Kaka, nous ça y a bien, ma solo a bien, ma émission qui toko ya propre. Yo motozo les lozo les katé, ça faute na bisote. Yo no benga kiti. Pour ce qu'on benga qui toujours les katé, disponible 24 sur 24 pour na boulot. Sans oublier le président Moussa Zana Sima caméra azo assister nenge monsieur zo leka po azo zela arrivé à président Manzaka. Le président Manzaka ya Fox tranquille azo ta RDC azo ya pona osala boulot na ye. Lelo tozana invité spécial babi moto moko bien asola kitoko et bela tala énergie kutoko lobela ta ko pese la bino ko tali sabino pena kiye. Pourquoi to yambi? Parce que ça moto moko ancien na mama art na Congo Brazzaville. Sans oublier mama baza ya makunti mabeti babi tozana mon cordon babi Regina Bafa na la reine mère à la sima caméra. Sans oublier mon ingénieur Justice Misala moto sala ka mission oza kitoko ezande ba bosanité babi de manager international Jonas Ombeto. Tabo mona bloc internet yene moto sala kango. Bo mon émission kitoko propre bo musika te na King Park, babi King Park. Place où puis monsieur so sama kitoko so ngoli ya gâteau ya bien. Anniversaire no lota bangel ko lion quelque part kaka na King Park. Place où ko lia gâteau kitoko, j'ai kitoko ko se sentir à l'aise. Tozana président oyemoka ko se présenter ya groupe nini yemoka ko se présenter parce que alobaka bien babi to yambi ndeye. To yambi bino de tembe. Dena ote ko sabino to so yamba to yambi président mo kitoko. Bonjour président. Oh, bonjour Sa Majesté. Deniko. Naza bien ngo ya Nzambe. Vraiment zomona noza bien. Faut nazala bien parce que omoni Nzambe oya sala ke libaku azana mokili. Awapesa nga pepe ma ofele. Yango wana pe nazaka bien. Tous les jours nazala bien. Vraiment président libaku lobi aza bien boza la brancher lelo boko CP la poto yambi ah. Bonini.
omoni lelo ntango balobi tozonga na mayimaleka kala mayimaleka kala yango tosali lelo Bokoko. mais bokoko oui parce que moi je suis villageois. Ah bon? Nga mi bien villageois parce que lelo ntango bato bamoni doctrine oyo faut pas comprendre que nous na uta na village. Donc naza villageois na bomba ki identité ki villageois wana mais lelo na lingina la musa yango parce que naza na bato bazo pesa nga ba conseil lokwa bato lokwa ba président Moussa bato ba vandisa yundusa ya fonce tranquille ya président Mansaka na ngamba kisasa moto moko bien moto moko fragile moto soka zo lobo kanta moto olia shawama na monoko na ba président Moussa et donc yango wana moni lelo na lati bateni oyo eza bien mal lelo ngamoko libaku na sala kango. Ah bon? Mais ça moto te naza mokitoni mokitoni ya fumu Lazaro parce que Lazaro azaki moto moko bien lelo akenda atikinga libaku dans le cola Lazaro ouais la Bible non fumu Lazaro lelo so na otanga parmi ba fumu o ba sali succès ya monde ki théâtre na théâtre ah oui so na tangi ba fumu Lazaro otanga ba président Zigura na tangi ba président de best bazawana donc ça veut dire ngai pe libaku naza susu naza wana donc yoko tombola ya wana yoko tombola critique wana. OK président balbi lelo to yami président libaku moto moko bien moto apesaka makambo président libaku pozala ndo zabo banda wapi lelo pozala artiste boy vraiment na ba style makambutu na pesa indusa ono banda wapi. Apparemment j'ai commencé le cinéma depuis l'âge de 12 ans. Ah bon? Oui, à l'église ça bambanza velela et pas ya papa fumu Lazaro mokito na bakoko lelo atika ngai repose un peu côté azali fumu Lazaro azalaki papa moko soka so peso formation faut tali to il faut yoka ni kwazo loba nde lelo salanga libaku nazala lelo azalaki moto moko boye abane ko luka ko tendre biti ya likambo oyo azosala lelo ngape libaku na lingaka na tendre biti ya likambo na azosala donc soki na osala lelo on a commis na place oyo nga na comité na santaka na za mal à l'aise oui de lelo à part kuna na Brazzaville awa bana ar na Brazzaville na kuna na bandi ar na nga ya makasi na Kisasa de Kisasa meminga na Brazzaville awa ne ko kuta la lion des tribus de Jida. Ah bon? Mama Flash Ingeta Mama Flash ouais ya ki viva vera na sali 6 ans na groupe na ye na poste moko chef de répétition 6 ans oui puna Yomoko to banosala trop bien c'est pour cela vandi pendant nazala ki fidèle na poste nanga nazala ki mwana malamu na bane ko tosa oya bane ko loba ndesenga ikeno na mérité o mérité place wana na mérité place wana pendant 6 ans ko bimana yo pambola ki obi bima ki rebelle kaka boy po 6 ko kaki olongwe na o no yanga zaki préparation ouais maman bana ko préparer nga a préparer nga ayo ko bimisanga na 2018 na 2018 le 25 novembre 2018 oh lelo libakwa zalaki président ya groupe na yo combat groupe les apôtres de la bonne manière. Pourquoi les apôtres ba na Bible non oui donc artiste no baza ba apôtre nanga parce que nga na Jésus na la kisi ba monzela OK mais Jésus comme on a dit batika les 12 apôtres mais na zapena 12 apôtres oza 12 apôtres 12 apôtres baza reconnu oza 15 apôtres était 12 12 apôtres wana Simon baza ba Thomas mais wana bana basiti na groupe bana basi kasi basu ba rôle ya bana mibali wana donc yo ba apôtre basi ba yuda nde na obengana ba yuda oboyi bateka yo ba oteka ngate parce que déjà bateka ngana bomwana cette fois-ci déjà na c'est quoi yo sa génération banani na kati ya Congo Brazzaville na Congo Brazzaville soki to otala na génération normalement na ko citer moi 3D problème ezate président Toko mwana ngama ko swatongo bien président Mario il y a petit chose OK moto moko bien vraiment président Mbongo ouais mais et que toza génération moko bango ba komaki ba président avant ngai donc ouais génération moko na monde ya koleka na ba télé na monde tout parce que à l'époque bango bazo leka na DRTV ngana oleka na CB+ na CB+ na éviter que bana Brazzaville génération lelo so ba yebi CB+ côté ni les alaka ba éviter na éviter génération lelo donc
nde na lobaka kwanga batikela bateke comédie batikela papa libako ngai olomanya génération ya télévision boza génération na leadership bango babimaki liboso nga na yekolanda bango na sima sone baki génération moko bango babimaki liboso benge bango peka ba président mais tant bakomi ba président honneur wana ezalaka parce que naza mwana moko ya botosi mama wana flash ingete alakisaki ngai ndenge barespectaka baprésident ya baninga donc so lelo kotuta tolo yo oza mwana ya mama flash ingeta na Brazzaville movement mwana mama flash ingeta la lion de tribu de Juda wana mama flash moi yo moko Jésus yo moko Yesu ko le lion de tribu de Juda oui ça veut dire tant bila bena Yesu na Yesu quoi tant on a bien ngaki kombo wana non ça veut dire aza mama moko obi komona nona ye Vukidi moto alamuka Vukidi on dit ça na olinga ke trop oh pourquoi pas nazaka même pas nazana kisasa même si nazana na frontière na Kabinda donc numéro n'est ça le répertoire dans la première répertoire dans ngai ça numéro maman wana siko na génération obino bozalaki arezaki évoluer ndengeni par rapport na génération à lelo premièrement tout ça qui respect ya koto sa nani azanani to bale kotambola na sembo to zuit to lié to zuit to vandi mais lelo génération bon je ne sais pas la génération wana lelo omoni boto sur les autres c'est on benga ba président ko ça veut dire nazo respecter bango ba président bon ba président Mario nazo respecter bango ba président Nyamanzambe président Nyamanzambe oui ya ACC oui nazo respecter bango parce que na vie faut ça la reconnaissance c'est ça ce qui yo ça reconnaissance le quoi n'est-ce que non ba to ba président Manzaka na na ngamba ki sasa ba reconnaître que le président Moussa Zali ouais c'est la considération c'est ça le problème so bato bongo to ko boya ka bango te c'est ça non tant batanga fonce tranquille il y a président Manzaka batanga président Moussa Salaka déjà depuis la fondation ouais donc ça veut dire ngai pe na sana balaki sinzela o balaki sana nzela lelo ke na zala artiste oui vous reconnaître nazo reconnaître OK au banda monde à télé na quel film o kotsa ko monde à télé premièrement nazala lo kosotena kenda ya malobate le son na lobaki na banda théâtre la première personne nga retour au village papa moko azaki na mwa bozwi sili ayo kozonga village wana tozaki na ngambu ya mukondo to noko benga ngo village ambombongo président ngoteni kotaza bambota trop deuxième film nanga on a tourné na Brazzaville pourquoi ça ma copie ezaki écrit par moi-même. Donc, on m'a rappelé film, hein? Ma casse. Est-ce que l'idée nous pas comment film? Na yebite faut pas à l'école. Oh, ils appellent l'idée batangate, hein? Na yebite na lobite ki batangate na bika baso à l'école. Obandi. Pardon, ba téléspectateur ngate, yemo ka bandi. Na kene pas été na tout ngate. Na lobite baso à l'école. Là, faut ça na maïla mutu. Faut l'école. Et belle ba ça théâtre, ya no cop na bangote. Ya boulot na bangote mais ba forçamo. Ba forçana au fond. Ba forçamo. Na na peso poser à ça la tonalité. Na na peso pe na vie wana ke o ko papa tonalité. Est-ce que banaki art na tonalité ou bien ozwa ki posa pa mutu? Oui. Na bandi pe na art na tonalité. Nako bandaka boye tonalité na âge wana na lo bango 12 ans ba mama nanga ba sa témoin ba maman ba botinga Hervé Libaku oloma nyama porter pe ki mo bala Hervé ndo ya papa ferete oza goloa naza goloa ya makila naza goloa ba gobi ya on mona pe na sa ka musala nanga bien pour faire ayemba ka bien ngape na sa comédie bien ba gobi suna ba goloa naza suna ndo yimoko aza pe président ya groupe et théâtre Hervé Lisusu président Hervé na kisasa président Hervé oui donc biso ba Hervé to saka musala bien mais tonalité moto ya sala ke lelonga na lo ba tonalité eza vena ngai bidi président bidi azana ngola na pese bambota trop bidi ya omona idole na ngami nso ba batali ngapi bakanza ngapi comment pena mo ndo na ye pour na seplana tonalité on peut s'appeler kati nanga même président Moussa Obi a seplana bidi makasi non ça fait plaisir na tonalité wala bon non mais à part Kibolibako na ça peut imitateur ya le Congo bon ya le Congo mobimba ya le Congo mobimba ba va o bango bazo keno koma ba el braza na bango ngana za na motu na nzoto nanga o ba do koma ba el braza na bango ngana suna za na ngona nzoto na yo o do ko interpréter mutu tout
Ah, ça, moi, le repas. On m'a dit que tu vas voir, on est de ceux qui chantent, on est que fait tout le monde. Ouais, ok, bah. On est pas tout ça. Mais viens dire que tu m'as commencé, mais chanter. Donc, Babylon, quoi, tout ça, on a un sauto. Nous allons polémique, qui était baillé, il va courir, on va banga. Pour Babylon, on a mutatisi. Oh, bah, il y a eu babanga. Banane, artiste et comédien, musicien. Baba pépinière. Ba pépinière. Donc, bateau babandi, c'est que babanga. Mais baba pépinière. Est-ce que bateau babandi, le beaucoup comme on a petit dans le président Obama? Oh. Basate. Kata caméra. Mabe bandi. Kata caméra. Te mabe bandi te. Na lo bandi vérité. Donc bateau babandi ba ko kokana président Obama te kota za. Donc génération na bango et génération président Obama yanga été. So président Obama azoleka bango. La génération na bango, génération président Obama, mais président Obama azoleka. So le génération président Obama o tsa petit na nga fashion. Ale kaneti bango neti na ba el nini. Mais yaya a outé des spectacles attendu si 3 fois spectacle attendu si basal et ça ko la alongoli eloko moko président na ye loko nga papa libaku na ce spectacle na il mamu na il très chaud na tondi sa population na ça va monter au félé. Ah bon? Ba monter au félé chez président ba image ça autoko so total ngonani. Ba image. Ouais. Ba image ko ça deuxième émission. Ah d'accord. Et ko ça. To ko senga pena deuxième émission il a biso ba image. Ba image ça. Moi été awa moi été. Ya président Obama ezali. Yanga moko pezali côté pe na kenaki pa petit na fashion président fashion cordon fashion président cordon cordon tout va bien et c'est président vidéo non oui président vidéo bobo sana ko sala erreur to bo sana bien yemo comme conduite bibo non quand on dit président to tango ko ba président Moussa baza ba président babandi Moussa manzaka to ba ngaki sasa so ya Brazzaville abi ke na ke pas président Moussa abi te ke non na ke pas cordon Moussa. Mais vu de loin, le baraquet côté à cordon. Président vu de loin, le baraquet côté à cordon. Mais ndet singa na mayele on ne bazaki sanga ba to ça ba. Donc selon yo, nous yebeli cordon. Ndet soto ke na monde a soto te président manzaka tsaka masa nanga bouton cordon. Azaki cordon. Ah oui. Ba yo ça wifi minzela. Azaki pe cordon. O ça qui kedi président qui kedi. Aya ko ça pecho nani bougie. Cordon. Donc ça veut dire comment que no ba comme ba président. Donc comme il y a deux présidents dans Mboka Moko. Et Simbade. Mboka Moko comme on a deux présidents. Les apôtres, ils ont évolué ndengeni. Oui. Les apôtres de la bonne manière, ils ont évolué normal par grâce de Dieu. Nanguya Nzambe, il y a chapelle de vainqueurs. Parce que on a vainqueur. Nasa molongi. Et bah ya kana butu bakutanga bien bien. Ba wana ba comédien comme tobaya kana butu to bandoki ya bando. Dans le bité ba comédien. Parce que ah ouais le but sur l'équipe ba on a tout dit ba comédien ou bien ba venanga nani. Venanga excellent. Excellent lo baka. Da ba comédien ba ya kana butu ko luka. Excellent bi. Donc na sala ki soki na otambola na somona bazo ba ona kisanga bisapi. Excellent dans le bango. Venanga Nzamba Kingoli à Brazzaville, c'est lui. Masula Kingoli batikila ka excellent. Balongola David Kassa. Makasa kwa ça ni na makama. O ngaite. Balongola David Kassa batikela ye. Ponga kwa na soma nga banzenga na mwana ate ke soma kwa mo pona longola makasa na ebika ka kwa nga na basaka makasa. Ah oui, mais c'est normal. Tozongi. Donc ba comédie ba yela ka na butu ba kuta côté. Ba comédie ba veut bandoki ba yeka butu poani. Ba kuta ngandele. Ba kuta ko batami. Donc ça veut dire les apôtres et ça na bateau ba collaborateur na ponga na benga bango banate. Banate ouais. Ba collaborateur na nga. O sabango nga na kosalate. Sanga pe bango ba kosalate ba collaborateur na nga lelo ba groupe Brazzaville comment motutu mwana. Mais tata 50 ayo. Il y a beaucoup de moines. Parce que dans le groupe, maman qui est déjà 63 ans. 63 ans. Dans le groupe. Parce qu'on a bien des moines. Oh non, il y a respecté. C'est ça qui est à Brazzaville. Ils ont passer un orgueil, ma péka. À l'autre côté. Aliaga asomba que l'ambate na mbonga théâtre le Congo. Mazamono. Besoin na mutali ani mbonga théâtre tena. Bazali, basé belé. Basé belé. Est-ce que vous êtes artiste et comédien faut avoir leader? Ndé bango ba memela ngo. Leader na président différence ces années. Maintenant ba benga leader ndé wana président. Yana président, ezaka rôle moko. Rôle moko. Ah bon? OK. Ce qui est le bilan le banine. Ba le lobo s'abonner na Makia TV donc président Libako azo
panza zo pasola na ba président tout ya Congo ndingo uchi lo ba génération ezaka ka 3 personnes les restes batikali ba bana baba fufu ba ça msa bien te bazonga ba kelo na bandunda obengani bango ba de ça jardin ba jardin nous on reconnaître tata mon côté na yebi bango te ba nani mais dans une nouvelle génération faut reconnaître tata moi faire à tuna question moko papa wemba na ngina bana sana jara bana to ya ba mikolo ba pese ke réponse ngape na tuna ka pantalon zoba papa na zara na jara ba leki ya bana miketo ya ba mikolo alo bana ngake oza na jara ba mikolo parce que na génération ni onga na koza mais baleki 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 ba o bazulia likasu na sentiment président Libaku Libaku kende na zapre o to ko tuna na bazolia Libaku likasu na sentiment président Kemba za na quelle génération président Kemba le génie africain za na quelle génération na génération ya papa génération so to tanga betoko to tanga ba président ya manzambe to tanga ba mama flash to tanga bango to na ba génération na bango mama Molina ouais kota za na pesi mbote malgré tout président Goliath bazana génération quel président Goliath il y a Snack aza président aza cordon maman uri na tanga kawa aza cordon aza président aza président Snack braza c'est Caleb non oui Caleb oui aza président Caleb faut bien prononcer oui c'est ça le problème et là on est peu sa confusion il y a ba groupe ya ngoana c'est un coordonnateur ya moto ya moi musala moto mwana musa moi donc aza na société ya moto donc aza travailleur ya moto aza de cordon ya groupe Snack braza oui ok ce que le bibongo to sala boni to ndima kaka mais commentaire c'est ça ba bien na te commentaire tambi yum to yibisi mais yo même monsieur pour na ba cordon na yo oui na cordon coordinatrice na ngai Regina Bafana ba beauté aza na sima caméra kotaza na mkomisi na mone pe na nzela vimba abi matalia ne bien etama azolia bien oui c'est ça le problème après sur babi batanga que non te aza yote parce que yo tika di yo ne mukolo indusa so bango ne baza bato ba accompagner na musala ozosa ouais c'est ça est-ce que tu olobani tu wana pe na lobi est-ce que ozwaka pe ba pela baninga msusu ko tia bango pona ba tournage ou bien baboya ka kobenga yo parmi na Brazzaville président sympa c'est moi mais rancune président sympa c'est toi mais un peu de rancune. Comment quel genre il y a rancune? Non, rancune royale quoi, il y a artistique, moi pas rancune. La personne comme ça. Ouais. Président, c'est le moment où tu tournes film na il y a village. Qui n'a joué. Président c'est à préparer pour événement na le truc. Ah oui, je sais. Lek Langai Obama, mon président, Nangaki Mingi, a ça l'événement na yé kenda. Mais balobi na biso ke yo soko ke ba événement ba ninga ba carnaval bundaka. Faut le ko bunda sot na ba na vélo to o bundisa o sala désordre. Ngasko yo na play était que playboy ya ba comédien ngano na mata vélo te ngaba ba matsanga bango ba loué mutu ba matsinga likolo. Yango ke no bundisa bango. Te na bundisa moto te. Maloba na ngande za ka Gillette. Ado tout kaka ba wana événement na bango. Soki a comprendre le kambo sa te na zongisi ya mungu ba c'est normal. Buko ko zong sa fo finge ndeti mama na yo eza. Ba finga moto mama te. Ce que ba kosi na bango. Ba bossa na ngo. Ba joana. Nazala respect ba maman ba bota biso. Lelo nazanga maman mi le fita milando moi c'est choko papa moi soit taka rouge à lèvres te akota mabele. Nde a edika nga fona respecter ba maman nyonso ko basana moto. OK no tchana o bango poids mais ceux qui bango ba beti ça veut dire façon ba bengela kanga ezala yango te. Ba respecter o ba bengai. O te président o bosala bien. Maintenant comme qu'on est bien wana o bango ba ngi exact. Exact ouais. Donc président comme na mo ndesinga boy par exemple na mela masanga te. Donc tu boy na mela masanga te bo bengi singa événement que président to gérer yo. C'est qu'il faut baji na ngeza. Baji là oui moi ko lia mo baji c'est ça. Kolia kutu na tanga ngo te passer moi considération. Na lia tongo, kolia na lia tongo. Kolia lia kana. Bango ne balia na passe. Yo ba kuma mbi. Ba lia na bango na passe mais yo lia na tongo. Ndana sa boy suki na lobino ke na ndako chaque na ndako na chaque jour ezanga habilité donc ça veut dire na yebitina. Donc ba proposer bon ça là tout façon bozanga habilité faut lia ka. Ba proposer nga. Oui bien te. So mabengo ya nini? Donc OK na ba groupe na bango ba komo zwa yo pe ndenge mo na bana na bango. Yo leader ya groupe mususu. Babosani. Babosani. Babosani ki o ba bengse ke leader. Après na bana na bango pe lokwa to fandi là monsieur to fandi na bango to tourner na bango à 8h ya kosimba président mo pe na lipeka. Il manque de respect. Ah oui.
donc ça veut dire nangai eta ke mvuluzi eta ke nzeme le foramba puto lo moto mosakoli na biso bateki balo baka akipo na okipe bango pété donc ndé pesa ka bango passe passer vérité nanga na lobi bango na bino na bana bino bandenge moko ndenge babata désordre parce que jamais bana nanga bakoya ko pa basimba mama lo bezo basimbie na nzoto teza pena respecter ouais ça respecter donc natambo saka bango na ndenge on okenda ko soutenir be événement bongo est-ce que na suka ba pesa ko pe merci à bien na senga bango eloko te passer nga dana na eloko nanga doza mbongo mais tant ya na otang sabana na théâtre ouais tant on a sombela mana théâtre tant on a foutu la ndako na théâtre ça veut dire doza bien nazala ba manager tsina poto ba yeba ah bon docteur magnifique ana poto poto muto traitaka ba mindele muyini so akepana otetete nazala ba mama batu ba na président libaku batu musu bazo ngaba reconnaître ndenge ozalaka moi eloko ko sala bien batu côté baza peut-être ba moi ba stress ba biloko bongo tela kaka to yambi yoti le président libaku bima nanga na mission président musa ozelanga bina na cadeau ko banga te wana mutambongo asola bien mikona abenge papa l'argent président musa babaki so papa l'argent ndenge alubaka ni bino bana basepi libaku ye tangu nyosho ni baka ni bino tata ni koncho ni mama ni koncho ni dufu aja nkende mbako ni nyosho shoki lelo ngani kufina kutika ngoni banani moto ashaite yangu ni yibisaka bino nyosho lukanisa mayimaleka kala mayango shali nini sondo kuja tangu nyosho ni baka ni bino ene nditanda lasha bayike yemboko nyosho ngante mkunchi bashunga bakanisa mayileka kala biloko nanga ya mwana ingénieur ozomona makam nyonso na mutu ya président Moussa vraiment merci félicitations na musala na yo ezokende pena bien vraiment kotala oza mutu moko ozo reconnaître quand même bandeko wana ezaka très important na bato pe mais on tuna ngani kama ba président na yebi combien de président na Brazzaville na tuna kiyo ngoya na tuna kiyo yebi combien de président oyo yebi peno ba président ba groupe ba oyo bakamba ba groupe ba tuti ba président ba groupe mais on va camber ba groupe ba to ça ba président te ba ça ba président ba cordon ba président ba groupe président Bandundu président Obama ouais oh le combien beau et bossani président c'est le moment président c'est le moment président de l'Obeso. Le maman l'Obeso. Maman l'Obeso. Qui encore? Président Mario. Président Mario. Wana, ce qu'on coûte à mina YSCP là. Ah bon? Aza 5 ans, 12, Aïbo Loba. Akal Kwanga. Vérité le Kolanga, Yamo Batba Oyina Bisu. Ce qu'on a Brazzaville, papa ton antenne Oyo, beaucoup na scène au senti, pena oui, na joué. Na papa ton antenne. Ma papa ton antenne. Na Brazzaville. Na Brazzaville. Petit frère pauvre, Dano Simit. Dano. Président Obama. Président Bandoun. Ouais. Moko kitakini hein. Le baka bazar wakati. Moko kitakini posé na ba matembela lupango sénateur kwa zoso matembela lupango. Mazani na Kisasa. Awa et après l'église va le baga azalité azalité quoi na mon souti donc suki wana na suki wana oza sûr bien nazana Dano Simit nazana président Obama parce que bazé belé te oyo ngana yebi yo lobina loba oyo yebi on a le bit do yebi ka wana Dano Simit président Obama président Bandundu OK ce que le lobby bongo évolution ya groupe les apôtres. Vous répéter wapi ba programme ezanini le seul président va répéter l'église à monnaie dans le Congo ngai na répéter na masengo je suis aux ana kombo aux ana talango za pozora bisia marché masengo donc comme na marché masengo otunika reno na zo l'église à chapelle des vainqueurs ba olakisa yo côté église de chapelle des vainqueurs zali en plus entrer à groupe eza ngombongo te eza gratuit to répéter kanelamba ya biso ya bleu noir na C bleu likolo
Tu répètes chaque dimanche. Chaque dimanche à partir de 12h juste et 16h répétition ici. Chaque dimanche quoi? Chaque dimanche. Wana pena ndenge coupe zotambola. La préparation les années. Préparation, tu as déjà la préparation, il y a film na biso. Ouais. La fille m'a invité par aux Arabes, bino mongo na bino. Na ba invité na ici maman Lobezo. Qui encore sa président Mario. Président Mario. Président Mario. Na moi Dano Simit. Dano. À Kozalawana. Papa juge. Papa juge, ouais. Sage, pardon. Papa sage. Oh, il y a président thèse. Président thèse man à Kozalawana. Na ba na basi. Visio Katani. Visio Katani, comment ça? Na ko mona ndeti fille moko bougera trop. Maman le besoin ça peine moi ni moi si bouede. Ya munene boué. Ouais, il est pas Kozalawana a rejoindre nanga. Ah oui, a rejoindre nanga. Na kena président bandundu, père Kozana film, président bandundu pas Kozana film. Kozana film ouais. En plus na moi na ye reine. Reine est la belle de la planète. Ce qu'on y a ba mikanda boni na oteka lopango to. Non. Mikanda. Eza mikanda ni. Na kati ya ba groupe ya de Congo to ba benga ba association. Ngali ba kuna zalati. Mais dans une seule association, il y a papa na biso pantalon zoba. Où il y a biso, où il pesa biso ba règlement. Ndenge ni ko tambola, ko tambusa groupe na yo. Parce que pardon, il y a ba film où il y a pour ça ma copine parce que film est déjà un groupe nous pose la ba fiche d'adhésion c'est ça on a zokende. Na soya. Comme exemple, la télé Zangunga pour ça un peu rapide. Oh, il y a affiche, il y a groupe na yo, affiche d'adhésion. Oui. Papa Libako. Aza moi aza attends na ordre moko boy parce que na ningite lobby. Tant on ozate na mokili ba benga artiste moko boy. Ya bala. Oui. Le connaît na rati. Oh mibeko ya pantalon zoba. Oh ya pesa biso ba artiste le Congo ko respecter baninga na ba soit pantalon zoba muta confirmer ba artiste. Mais tant to tenga na kisasa papa na biso masum de blender a to tenga pantalon zoba. Mais wa biso biso na Congo masum de blender azate. To kozongela yo pona explication wana vraiment makasi talaka télé Zangunga. Vraiment to sepeli ko ya mona plateau na biso. Tato ko yamba les apôtres groupe no mobimba. Et vous allez appeler important autant sabiso pourquoi balobaki ke na Congo Brazza président Massouma Zati doit représenter ba comédie azati tani sa yo ucho sabiso président pantalon zo baza na koye biso na kati ya famille propre banani ba nani akanga makando kitro na famille noko mwana liboso babloko ndimwana donc il y a quand même ndoki kasi bato te ba biloba lo bana bangoti ponde tinga na age na ko kende ba association bana mikete ndena boya kango ba association so kende ate po eza bana mikete ya bana mikete yo foka mkolo est-ce que mkolo kam tazala mayele te na yembela ka bango ntse moko papa nanga lazaka tikelanga walanda mundedi o mama mbadi mama walanda mundedi mokwambongwe embadi mama wo lingolo banini balandi mundele pona mbongo mais nzembe zo continuer walanda lazalo yaya balanda ki liba kupasa muto mayele biso tulanda pantolo zo bapasa na muto mayele ouais ba dédicace na yo dédicace ba tuna yo ko zanga tant qu'artiste. Premièrement, je salue mon PDG, mon vieux ya Vivier Bata, Vivier Bata pouvoir ba mota trop balobi tous un événement to yamba bato bana ponto bazoya awa le 12 à mois auto so banda oyo bana ponto bazoya ka adresse za moko arrêt 3 étoiles au mona batsabinia et wa pouvoir ba to yamba bango wana ye moko vieux à côté à Rokota le même je peux v avec Japan pamba ana poto et manager propre magnifique docteur monene ya poto wana babi so ba moni docteur magnifique muto otsu ba bango batonga muta traitaka ba mindele aza wana na bosanité mon vieux mon président Moussa charge na bango aza wana azo ya ma président manzaka kalate ah oui wana pena na sepeli na ngotro na sepeli na ngotro et na bungate je salue mon père papa Donatien Makoko papa Bota Hervé Makoko
libakuye yo ya bobete témoin Milano moi ça pembe tantine ya Christivi et Belvina donc ya Merlin Bongo il m'a beaucoup banque moi na poto atongo noko fili ndombe moi na poto atongo non moi bata awa ya nono maniata garde quoi mokonzi na bosanité maître maman si tongela bana couper charge yo bozaka ba beng sabana na plateau ba kimi ya yo ba kimi to ça sûr ba ibo lobe to suki la biso wana to nazana betidia nazana betidia anglais ba koloba on émission ko ba koloba na ba anglais c'est bon prochaine émission to yamba les apôtres ba koloba anglais na émission oyo vraiment na lela bino ya trop merci na bato tout bazo vanda wana pona kolanda émission o bazo s'abonner bazo partager bazo commenter bazo encourager et ça la biso bien makasi babi DG ya King Park yende moto o sala ngana vimba boye po aller sanga bien likolo so yo ba lesa ko bien te so mon ingénieur na gaya munene do déjà au salaire ça numéro non mon numéro c'est 06 845 18 35 au bengi ngai na par o te oza na film lingo composé au sengi papa libaku na koya numéro na ngeza 06 845 18 35 ya RTL 05 les appels disponibles oui pas bazo pesa ma mère ba benga ba bazora ba emitienne nanga ezoleka 06 845 18 35 oye na RTL naza na 05 627 86 39 wali mo nanga RTL donc ce baningi bazwanga ba contacter ka ba numéro wana so bali bozoye bo contacter na numéro wana yo moto lingi to selo image ya kitoko ya propre ko hésiter te benga biso kakana Makia TV est disponible pour la mututu na kati ya Makia TV toza na émission passage obligé o to moni tozawa et toza na JB production nyonso wana na charge ya directeur à production babi justice misala nde makamu yeso ka filmer soko bongite kelo ka banoko au mona mutu le ko mkombo so metanga zo ya azo bima ko mundele Shakira nyonso leza makasi na ye je vous aime beaucoup ciao. Yo mutu zana besoin de visibilité. Yo mutu lela mingi ya semo liswa mboka mingi esprit Davina la star. Yo zakani nyango ba vidéo no panzani par-ci par-là. Boliboye ba secret. Makia TV. Maman na ngai mes frères sœurs, kabondo ta unja tibiwa. La ebisibino makambo za obeba na Congo Brazzaville. Ils ne sont pas au courant, ils sont au courant de rien. Siko nga kusha jeter na chabino courant. Na ebisibino bo s'abonner na chaîne ezaka moko. Chaîne kangi Kinshasa, chaîne kangi Congo Brazzaville. Kabondo ta unja tibiwa. Yo ozotala ngo tuna so chaîne ngo za nini? Yo moto otala ngo ngo s'abonner, ngo commenter. Ngo ba so chaîne ngo komo nini? Bo s'abonner na chaîne ka moko Makia TV. Kabondo ta unja tibiwa. Makia TV okoja makambo minene. Ongoye baba histoire ya ba artiste comédien na biso. Ongoye baba derby ya ba artiste na biso. Kota na Makia TV okoza jamais déçu. En français aussi vous serez jamais déçu. Avec son Altesse Maman Lobeso. Kabondo ta unja TV. Babi aw ozala jamais déçu. Tala. Kin Brazzaville aw. Kina miki. Chaîne yaka moko Makia TV. Vous s'abonnez, vous partagez, vous commentaire, vous j'aime na bino wana yango ndesa na biso toza. Yo muto na problème mozo lekila yo. Yo mo ebika makambo ndeza par rapport à makambo o boina. Moi li solo mo bo libara. OK no beta ngo batba mona ba peso ba conseil. OK no musika te. Makia TV yango nde kangi minute. Kaka mulongo bato basali ba chaîne mulongo pena ran pena basali pena mulongo nini tozo wele ani babuka ngalokolo nini o mama na yaki mutali boso tikanga émission ka moko chaîne yaka moko Makia TV abi ado kuta ba vrai chéri lokwa ngaise moliswa mboka yo pe yaka na osila